likamga na koti pona mamba musique oyo makamba musique ya ba congolais ba papa na biso ba combattant qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des combattants au basi ba comment ba lettre na préfecture ba comment ba lettre na ba administration so ya préfecture que musique ya ba congolais biso ba combattant to ndimi musique ezozonga bolimbise sinon ce que moi pas même pas biso ba combattant to ndimi musique ezozonga ba komi na ndenge na bango nzoka ne makamsusu ba banda ko loba biso ka seza lukuta to kasika eza barando nzoka ya barando te bolimbisi ko sa na butu alors ngai ya rondeza tongo na nga siko tongo etani maintenant toute la nuit na ozaka boye droit ibu popongeza la te. Alors nani ba combattant ba komaki lettre na ba préfecture bazu ba lettre prophétesse Claire Mbunga yambo mama Mungu akubariki Mungu akubariki sana. Alors mbutu koti ba annuler ba concert. Pourquoi? Parce qu'il y a des lettres, il y a ba combattant ekotaki. Il y a ba obaza pour na ba obazaki ba obaza pour te. Ba obazaka pour obayokana déjà là ba musicien que ningeza wana tozo kotisa lettre na nani musique ya ba congolais ezozonga. Alors pour ngai selon moi wana ezaka ko engager ngai. Ils ont fait ça pour na kolakisa na elle ya ba musicien wana que bango basi batini na préfecture et que musique ekozonga. Alors tant bango batana bamona bakomi ba combattant bakomi que musique ya ba congolais fait beta bango sikoyo bakomi po batambo bapesi bango mbongo. Alors bango balobake ba musicien balobake oui c'est vrai bakomi alors mbongo ekita likama munene yango balobi mungu ni wa majabu nzambe basaka na anete omo likamba komba oyo likamba Kongo oyo bino moko nde bobandaki yango bino moko kande botelemisa biso kaka bino moko bokomo créer ba problème. Est-ce que likamba Kongo to yaka ngopona koluka mbongo ou bien to yaka poto vimisa mabumu ou bien tozo lela pona bato bazanga ba droit bato bazana absence bazana monoko koloba te pona mboka ndenge zokende. Mais c'est vraiment regrettable. Bakamati bango moko mikanda bakotisa batuna pe mutute basali yango na ndenge na bango mikanda ekota. Alors soki kaka ezalaka ndenge kaka simoki mbanga telemisaka bala na ete bolinga omona ba musique ezobeta musique ekolinga ekobeta siko confusion koti. Pourquoi na ba guerre ya Ukraine na makambo ndenge ezoleka mundela komi na azobanga na mboka na ye azobanga siko batali ba dégâts o ba combattant basalaka tant baboya ka musique na moment o Europe ezana no bien te bino boya ko lakisa ki congolais na bino na mboka batu boya ko lakisa ki bino ata epa na bino batu bazokufa bobinaka na bino ata batu bazokufa boningisaka na bino zeka luketu mundela tabi maintenant siko ba combattant oyo batelemela musique pona Congo ya solo. Oh ya solo, je regrette beaucoup ba papa na biso, je vous respecte beaucoup. Na lingaka bino mingi mais na niveau bokomi penza eza mawa mingi. Boluka misala bosala ba misusu bazala na poto basoma banda kwa mutoki na bango. Ba misusu bazala na poto basala ka bakenda ka ba vivre na salaire. Ba vivre na mbongo ya gauche droite te. Il y a d'autres combattants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bango sikoyo tamba makamo Moïse atie libaya le bia ko beta bano pe impère baye batie libaya siko bakendaki na ngamu ya bato balingi musique siko bato pe banako za nini prophète ba pesa mbongo comme ça mama papa tutulizane quoi nini hivi Congolais tuzota ata pasa mboka te ba Patrice Emery Lumumba bakufa ba Matungulu bakufa batika bana Bama tungulu bakufi batiki bana na bango. Bino bozaba na bana na bino bozana basi na bino bozana ba makangu na bino. Je te salue ma belle ma petite belle mamie Tambwe. Obike esalinga mawono ki manzoto amani na bi maintenant
tant ba benginga je dormais bala musinga babitala mobangeli kambo ezabo to ba 2 lettres et comme et continue na préfecture ce qui préfecture ndenge ba bobenga na ba français 2 lettres et ce qu'on dit bosso ce qu'on ba moni o balobi ke bandimi ba musicien o ba telemi ce qu'on ba telemi tellement ba leka ke belé belé. Et puis, tant que tant que ils aussi la ils ont continué, hein? Ils ont continué, mamie, tu avais raison, hein? Tu avais raison, bateau bazo bunda pona loko so mbongo, hein? Ce qu'on va écouter, bon. Bino alors ba si bato ba komaki liboso babi bino boloba ki kaka bino moko bolobi ke boy mais tala kaka association na bino ba extrémité ceux qui droite bango pe ba komi bo alors boza la bo moko te alors to lingi ba problème te nde ba eko annuler Moïse Mbia sebe ke musique ko beta te po batu na bango te bazo nga kozwa visa bazo compliqué bango bazo sa bango décision na ne pesa mité tant ba komona ba email ba nini ya wana to okena bino ka boy to okena bino ka botoza ka bata to ba kombe se changer ninga se changer alors biso siko tozo kena sans voix mais sans voix le baramingi sans voix le baramingi bozo tia batu na confusion ya munene ulamuka na tongo biso te bana otala batata na biso bana otika biso na tongo alamuki to ngona tataka na butu azako yewa na sa lembi banoko ba se ba devoir ba grand frère ba se ba devoir papa uti ko luka pona nini afuta ndako po alesa bana po asala makamu mais tata bana kozela teke ko absala boy atrisha sala boy mais non et surtout que bozo le bake bozo bunda pona Congo c'est regrettable. C'est regrettable, Marielle Tungisa. Ba vérité, moi, tu bima ya suka. Nous avons makambo ya ba musique ozaki ya solo. Ce que tout là la rakara ba bimbo la maman na liseki alors elle nga sa boki pe musique beti ale baba niko funga baba nini banini. Kaka lettre ona Schengen boy kaka yango neto landa nango poto mobimba. Kaka lettre prophétique wana boy yango neto landa nango poto mobimba. Comment vous décevoir batu boy batu mabozaka mal bouche. Bozaka mal bouge. Et donc santo si on a dondoaki. Mais le lo azawapi. Mbongo ngo boko mema wapi. Bomba na no dignité na yo. Dignité na ona no bombe lobi oui. Tozo bunda. Yo kasi arma tungulu nenga kufa kenana ki jeune nyoso. Bilo boleke arma tungulu na nini. Ama tungulu akufi pona Congo. Ba Rosi Chimanga ba kufi pona Congo. Nde to solo ba bobatu ba martyr musu bazo kufa baza awa mais bino bozo sala ki bozo kende na nenga kundulu pe boso na ba musicien boko solo ba musicien nini tango peuple a boyi na ye peuple a boyi yo mona na musique ya wera ba boye beta ba rwandaise basiliki na France basiliki comment ba kopekisa musique ya wera beta au lieu congolais asilika ba congolais basika ba rwandaise basiliki mais bozo comprendre kaka teke Kagame zo ya pona ko distraire peuple na biso Kagame zo ngambatu nyoso baza na distraction musique ba congolais ba kangi yango ba boyi ba congolais ba boyi mais ba rwandaise ba sepelité ba rwandais ba telemi likambango et puis ba rwandais kaka bato ya Kagame vous m'aidez à partager ngaka so me ko partager et s'il ba bloquer kalsus pour muto depuis bané bata ya ceux qui a marqué que depuis baba na boya bango alors comment ba problème or de ba saki déjà association na bango pona nini ba musique zonga to boyité to ça na pesa obina ba sa binemi na biso te ba musicien na to lingi bango mingi to lingi bango mais obino bozo sala bino ba combattant bozo la soni le baba te basala bango ba combattant te basala makambo bino ba combattant bo temela bango mais so bino na bino ba combattant bo commencer makamba boy mais bozo tia bato wapi songi kaka bino ba makambo mabe kaka bino ko kotaka ko linga ko dédiquer ba ko tia bato ba songi so ko betsa bato bitu ka bino siko yebisanga bakangi bo yebisa siko ba wera wana nini yangana sakara de kuta yaka mbangwa yeki mbangwa na poto po aya kotala ni évolution makambo ezokeni bosa soni et sopi bino makasi penza boli misina na elongia pongi bukosala butu biso ba mama basi tozola mukana tonto ke no sala ba papa biso ba okele boli ko sala te bozaka ka kopi ezala ka susu te lakisa mwana na yo okolobela mwana no nini
O lobela mwana no nini bana nga banda ko mwana nde nazotelema na tongo ngani mama na bango na ke ko sala. Soka ni ko sala te na ko yebise mama na tika ko na mbetu na lakisa bino via ko lala ka te. Moi je dors quand je suis fatigué. So na uti musala na lali. So na zala musala ko sala na sana zongi na ndako na nga na melima ina nga na lali. Na ke kozela kopi nini? Kopi na osala bozo simbate o mati bozo simbate mati bozo simbate moko te mozo réfléchir. Mais okende kokota ba poche ko trahir Congo te. Wala bosala za trahison Congo boka soni. Boka soni. Et ça trahison. Trahison. Bino moko botel misali kama ba musicien wana batu bazala manga kolala. O soki eza bo ba musique oui effectivement pe to moni yango tant tozo kanga musique bana bakomi ko tanga ba mabale komi ko fanda et puis batu bakomi ko réfléchir ba makambo eso ke ne malamu. Mais tangu kaka musique musique ko zonga tala kaka o fali kutu na Suisse bolimbisa nga fali abeta kine concert fali akominager ya kokota soki na ba festival ba panafrique wana pe dazo senga ba konzila biso to telemelango to ebisaka bato basala ba festival ezaka likamuka ya okoma ko ebisa bango ka lobi na ba festival na bino to boyi musique a Congo po eza na interdiction mikande zali. Parce que Congo eza malamu te bato wana bazo collaborer to boyi congolais to yoke na YouTube to ko tiele ba nombre de vues na YouTube yango bomoni sigale kangami po ka pona lokoso na bango ka pona kozanga ko collaborer kozanga bomoko yango nazo tuna bozo bundela nini yango bozo solela nini. Tango yo monike o ezo bunda pona Congo ngape pona Congo ata makamususu deza toyoka na kate mais tango biti na biso sa pona Congo et puis pesa kamu o eza réel eza tozo vivre yango mais botia na maboko est-ce que tu es qui vedette ou bien tu es qui po ba mona nga po ba yoka nga non. Soko lingoza la vedette lingi biso ne sotoza na sima na yo alors loba pona Congo tokozala pona oteso maboko mais ce que zo le kada yo comme yo mabeba muno na sito mabeba salobo tozo luka nini qu'est-ce qu'on va gagner tandis que peuple nazo kufa tandis que mboka no eza malamu te tandis que bazo piller sous sol na yo je te salue papa Yoyo Lombi na mboka ya Angleterre tandis que bazo piller mboka na yo mboka no za na kimia te to mona yo olati manzato mo mabe oleki bo mabe opesi conseil bo mabe oleki bo yo moko za exemplaire te bokasaki bokodondwa ozo yoka bazo sanga soki combattant ni batangi na nga kombo te combattant moko aleki na chaîne moko azolo balobi ata bakangi musique yango bango basi bazui ba caché na bango nazo batiso combattant nini je crois ba web sanga kombo basi bazui caché na bango ata bakangi bango basi bazui caché eza biso eza victoire nakosa bino te ndenge babeti te bana wana impère ndenge babeti te eza victoire. Je te salue grand frère à moi Koso Michel Lenga na mboka Irlande. Alors nazo bisa bino ke eza victoire pona biso eza victoire esalami pe so bino batata mibimba bakoko bosi bolembi na bino kobunda botika bano ya mike baye o balobi ke bango baza na besoin futur Congo ezala malamu pona bana na bango lokola biso mpaka tosi to échoué totika pona bana na bango biso to bongisi pona bango te mais bango batelemi alors to kata bango te bakene liboso. Quelle honte quelle honte. Yo combattant pena résister au bunda bitumba o komi siko komi botidi ba lettre ba kombo na bino so se bimi po mundela bomba na ete tozo zela nde koma to la bino wo ngata o sa parti plus terre nako kwa zoba mona zo kota na zo ba te ezala ngolukuta ezala ngoka ba combien de personnes ba benginga na biteza na ngoka lukuta ezala ngoka ndenge to swana kanzoka ne makambo solo César Ema yamba mbota ya omba nzoka ndeza vérité bandeko eza vérité likambo lukutana eza te ba combattant ya soifé d'argent o ba kanisa ba kopesa bango mbongo ba be eza likambo solo bientôt boko mone ko bima na bilili esika baza wana baza bango te soni la ngo
Merci, merci na peuple mokonzi. Malgré sokoko qui peut humilier bino makabo baneko ça na ku exact kundulu pete parce que tu disais alors makamboza ki nango a comme ko ka salir pour à distraire bato alors d'après bino merci peuple mokonzi ndenge bo telemela ki likambo ne bo keneki nango malgré bitumba sokoko bolanda ki te metoke tina suka na pesi pe ba papa nyo so résistance o nyonso ba combattant o ba telemela ki likambo en tout cas nzamba za na bino biso to lingi na biso musique te toza na tango des solutions pour na Congo Kagame il faut kufa ba nyoso bazo bundisa biso ba nyonso ba memela ki biso ba tutu ba tie bango kuna so ba nyamulenge faut bazonga na origine na bango bazonga la bamboka na bango nous on est bantu alors to lingi ba bantu to fana ceux qui toza na relation nenga kala mais oh ba lakisi biso mutakala koba to lingi ya ngote c'est ça le problème. Ba musicien na biso ceux qui ba yokaka biso parce que biso tozo lobate ke toboyi tozo kanga carrière na bango musa na bango ba salango total ba musicien o ya Amérique même ya poto na ngo ba na kolanda ba président o tant peuple azoboya bango ba na ko yemba pona peuple pour APC sengwa peuple ba na kolanda ba président to kanga ba président ba photo OK na Museveni OK na Rwanda o memiti ba tuna ba Rwanda kuna po ba finga ba combattant. Mais vous savez pas gafa mingi, vous savez pas gafa mingi, vous t'y pas battu na bino na ba gaf. Alors toi qui n'êtes pas na bino kakaboy, vous m'aidez à partager parce que nous sommes à partager bande konanga, ba bloquer nga parce que nous sommes na bango jour et nuit. Ndeza beaucoup de publication c'est zo kotate parce que naza il faut na c'est ce qui fait 5 jours, c'est là que je suis bloqué. Ya on a ba qui bo s'abonner na Esther de la Grâce à YouTube. Esther de la Grâce à YouTube, vous s'abonner, wana na banokima bango na koti na YouTube, na te kuna po Facebook, na ebisa ki même bango nga na komel bango na bi, vous me payez rien. Nga la zo utiliser wifi na ngai, na zo utiliser abonnement na ngai. Alors bozoya, bozo kangangai et puis bozo kangon dirait bo futaka ngai te, ça c'est kokoko. Nga naza mama naza mwaso ya lobaka, na pesa ka conseil et puis pe na sekisaka to ba peuple aza na besoin na nga pe na besoin peuple. Alors à travers bino ndenga na lobaka na terre maté na nga. Alors so bozo bloquer ngai, alors bozo tia peuple na nga bazo zanga nga pe nazo zanga bango. Alors yebisanga tina na nga wana za manquement respect. Il faut bon mona na komeli bango hein. Surtout anglais à Google. Bon, moi, en français, on comprend ngate. Hein? Et ça qui même pas. Non, Laetitia Mbouyi. Tu bois musique, tu moi musique, tu as Congo. Le problème est là que makambo le kala bisona ba musicien ba bien holoni to zoloba. To bana ka musique ya Michael a fan data akumisa soki Bill Clinton akumisa soki nani ba na ko mapona peuple tant que to yebi vérité ngano te bi vérité ne makambo ezokene. Alors musicien azana po a lancé message ya mboka na ye que ça ne va pas hein? Il y a des hôpitaux yebisanga batwana bazana mbongo na ngwazo makaso mona nini ba musicien nini ke balobi boto to la fondation moko to créer hôpitaux ya ba mama ou bien to bongisa ba mama yemo to ta ba professeur oyo bazotangisa bana baza l'état zofuta bango bien te bazota charge moko balobi bon ba aider parce que bato basala ba association basaka na l'état te mais ba edaka peuple ngaza association mozo komelanga soki ya niki soki nike boy bazo senganga aide mais tant on continue association on a ke batia ba mbeto bazo aider bana baza na besoin ko aider ngamo pe na zaka na association. Alors ozomona ezate ke bango baza na mbongo koleka ngai baza na mbongo parce que bakuta na kana bato bazo bomba bato na Congo bakendaka pamba te bazonga pe pamba te. Alors nani yango na musicien ni yango toyoka ke o basala ta ba wese public azate ba maternité zosanga bakisi bayaka poto bana na bango bazotanga malamu basi na bango bafandi malamu même na bakongo wana mais tala ndenge peuple bango babinisa mutakala nde bazo souffrir et puis bazo même ba mieta batona na ba concert hein. Et c'est là qu'on a des sérieux problèmes to baba réseau zebele Laetitia so to bito fana na yebi on aime beaucoup musique, la musique, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on veut? Comment la chose au Kenya? Hein?
parce que bango ne bato ko lancer. Si quoi ça ba individu biso ba individu de comment lancer que le Congo va mal, tozo lo bakaka pona Congo boy, je te salue mon beau frère à moi Edine Mana yamba mota ya la mobange. Hein? Alors tozo lo bakaka ba makambo. Congo to ba si quoi le ko salinga passe papa il dit oyebi que makambo ya concert ça m'a fait ba to la musanga ce qu'on a pongi. Hein? Il y a des combattants qui ne basel ba lettre que musique zonga mais ba kotangela nga bakombo e boso batangela bakombo lo leno nga no lekana o nena osukola bango est-ce que bozo pena na amour à Congo vous les combattants là bozo na amour à Congo pourquoi bolingo se trahir hein mbongo il faut que ça là mobale salaka moi ça salaka bo kandidaté ba je bozo salaka pour na robendaka batu bambongo yango neza vite il faut que ça là toza na pays oyo soko sali oza na fin du moza na mbongo na yo o futa pe bo sali bozo dépendre na mutu te nyali nga mbongo te bato nyoso balanda mbongo machacha lelo basuka wapi bato nyoso balanda ba mbongo machacha alors si ko tala soni ba lettre na ba email ekei si ko mundela zo répondre alobi bon eza bino nde bokomaki ba kombo tout ebimi ndolo ba combattant ba ki déjà sûr mbongo ko kweya nani ba repesa bango mbongo so Kagame repesa bango mbongo alors bazaki déjà sûr ba yebi ke musique ekozonga voire même concert ya bazonga ba préparer nini nani wenge ebeta na stade ya France. Papa takuti babi na France ango il y a que des Congolais africains baza mingi na stade ya France lokola bo gagner stade ceux qui tata Raphaël Bokani c'est pe na stade ya France ça hein mundela la souci mbokane mundela lokola binoté siko ta bozo baba mikonzana o botika bosala boete mais bino moko bozana même esprit ya kimoyibi bino moko ta bozo baba mikonzana basa eloko te ba mikonzana ba miyibi e bongo yo kombata yo mo résistant moyibi bo apa miyibi bolimisa na bengi miyibi Bosaki conclusion bolobi ke nani comment on appelle bolobi ke musique eza kozonga alors totiena na attente to solana na ba musicien yango réunion bosaki wapi yo po na bika kombeza la moko kombeza ka oya libérer le Congo ya ko benga na Kagame na ba individu nyos siko yebisanga réunion bosaki wapi bosaki na ba nani po ba kombo la bino bimi ngape nazozela kaka Nabina olala te so ba otindela ngate na otaba oka motema panzi likolo ba tindela ngai ba kombo wana tozala to tanga kabino moko na moko bosali soni boye bakango bana impère wana bazwa caché te po na biso victoire se pesami po moki na tango ko na mobangala bala musinga balobi mama matondo bobundi bana na babeta te bozo ke ba ko beta na Bordeaux bobosa ke Bordeaux za la République française bobosani ango bobosani na ebisa bino na pesa devoir na bokene ko sala sigali ya Congo bokene ko beta kuna po bate esprit faible ba rolanda bino mais awa tolingi buzo bate tant tozo mona batu bazo kufa tozo mona passe za na mboka alors tolingi buzo bate ti tangu passe wane ko sila Titango biso to lingi salami alors mutuna muto a se retrouver alors Congo makamna biso makamna mboka na biso comme na kimia koboma meza susute ba Rwandais balongwe alors toza malamu alors toza susute o général wana aza Rwandais o bisengimana o mutu non on veut notre Congo en propre ce qu'on yo combat Ozo que nous comme lettre, bofani bino moko association, ya ba mal, to ba bobanda musala okala. Ya on so boki kama mbongo boza paniquer, so boki ka ba pesa mdo bokomi paniquer, Est-ce que ba démarche bino bosali wana boke boko sa mikana na préfecture? Bato bino bozo finga wana, est-ce que bango basala kango? Bango baza un problème avec un individu? Baza un problème te baza ba keneke balo ba ke o musique ezonga po ba sepelisa bato. Mais c'est triste, c'est vraiment triste. Et ça n'a bien été.
Et ça nga bien te na lingi na pota nazo bo pesa kombo bazo pesa kombo te balobi te ba ko pesa kombo bazo bimisa bino na poisa kala te bo mona kaka ba kombo batu na lettre wana bo mona bango ezate ke batu ne ba komi préfecture yemoko komi parce que le bibino mo boloba ki ke bolingi ba musicien ba beta. Après, quand bino moko bo changer, bolobi sous bolingi ba musicien te, alors vous n'êtes pas clair, alors tu annuler ma kamunyoso, bo yokana, bo to ba nde ba eko annuler. Ba eko annuler parce que batu ba bengi, batu ba komi, batu ba bengi, batu ba komi, et lo kaka na ko senga. Suisse comme un repère na bango te soki ba échouer kuna ba ya. Mikolo ba papa na biso ba o baza na France, ba mama na biso, ba o baza na bolingwa Congo, ba o bazo linga nde bazo mona makile zo tanke zo sala pasi. Boke ne pas jonga. Bokende pas jonga parce que jonga la moni a komi pe kolabo a komi koti sa bato ba be ba ko sa ba ko beta musique pa nae. Il faut qu'on arrête ba bloc wana. Il faut vraiment qu'on arrête yango. Alors ce sont nos combattants, ba combattants na biso ba lekanaka to benga bango ceux qui ba main power, ceux qui ba nini alors ba komi lokwa ba yebi. Alors ba komi bakasa ke esuki wana makamba kongo za makamba molimo za makamba simo kimbango za makamba milimo yemoko nzamba ya makamilimo à tous les jours ya ba congolais to ba il est fatigué abi me bateau na pesi bango makasi ba bunda ba bongisa mboka na bango mais pourquoi il y a des gens qui retournent chez moi avant l'heure nzamba c'est pas nya on a le baki na bi bon matabo kitabino ba combattant oyo bon matabo kitabo ba ke bito biso tozo bunda eza juste eza parmi les combattants nde balinga ba salir ngaye bale ba salir nga pona nini nga na kendaki na Lubumbashi na okeno ba vérité na bango na ba pe ba vérité na bino bo sala la bo bange na ba vérité na bino même au tema ki mama bo banga kiti bobanga ki musique ebeta te biso za simemba na biso so balobi non tozo landa bango sima pas à pas musique ebeta te boko taka na ba wiklo na bino bozo kota na boko yo oyebi makambo ezo senga batu bakufa boke bakanda nzambe zaka mabe parfois tant to lobaka tozo loba mais to yebite ce qui est derrière to yebite to luka solution pour la mboka. Mais tu tika baji à lukuta, oh naza combattant, mais ozo liambon wa cesse. Naza combattant, naza, zay please. Yo li ba laissé koufaki. Bienvenue Congo, mo bala li bala. Maman. Boy, denga na partager, pour nga so na partager ba bloquer ngai. Ya ba moni ba vidéo mso zo tika la ka ba savette ba nini, pour moi que de musique ezate. Ozolo baki o ngala za combattant ngabo bayebi yo bayebi yo menzoka do zano okumo kazua sokotali ozomona un combattant ozolo ba résistant mais bino moko bana makama musique bino moko boyokani boyeboy tabo moni muninga ko biko fula na ndenge na ye bino pe bo fula na ndenge na bino boa mitema mabe wana eza jalousie la mobange na benga ngo jalousie parce que boka ko trahir boyete bokomi pe tant sakara de kuta zo banga le bia peut-être azokosa na e ko soko kwa zo beta koto na le bia eza ba gêne na bango bazo sala po ba distraction or ba kamso ezaki ya vérité ngana ko bomba binote bienvenue zel plus papa salé na ko bomba binote ngata ba ko yaka ka ba pesa po na oza ba pesa nga ba komboti na ngo za téléphone. Là, on a fait ça, comme. N'a pas bini ça, bango penza. N'a pas bomba bango te, n'a pas muta bomba te, parce que j'ai trahison, moi, il y a la ligne. Ah, où tu es bien joli. Ah, bazana mami. So, me ko yamba na, ba disrenga. Alors, ngane na zawana, na fani na zo zela. Ah oui, but ebimi, préfecture abimi si bango. C'est plus abimisi bango toloba Congo kimia ya mamota la mobange ndeza na préfecture abimisi parce qu'il y avait des lettres na ba mezo kota siko oya bango se kota na ngokala toloba kopo wana to ba kagama ko pesa bango ta ba 5 millions encore pesa yo so mona musique nini biso ba zairo ba congolais to boy musique
toboyi musique mais Rwanda zo silika ba Rwanda zo na ba siliki ba commune na préfecture comment ba roboya musique a fali comment roboya musique a wera au lieu biso ba congolais ne totel ma to siliki bino bozo boya to zo fingana entre biso ba to ba lingi musique na ba lingi musique te na ya ba po finga nga mami s'il te plaît na ya mali Allô? Esther. Ah, ya joli. Mukolala bobenga na mami bosisinga loposo. Naza live te. Da live na obenga o. Ya. Allô? Ya. Ngana eba gita kise bo abino mi bale. Ah, ya joli fada no so na sisi ka live na obenga o. Te okosinga te na yoki osiko voix ya malade. Malo a dit tungas. Elo la bwa yamba yango yo moy o moy buzoba la biso linge banda buzoba la biso linge banda pesa ngai tumba pesa ngai na pesa embota Allô mama tumba boni nazo pupola mama nazo pupola publier nga mwana publier zate nani Facebook a pesa nga sursis naza ce qu'on a 23 jours alors maintenant les abino ne boro publier nga mwana publier zate to banaza siko na zozo nga YouTube parce que Facebook azosala nga makambo moko bien te afutaka nenga te nga nazokotele ba mbongo yazo azo bloquer nga nata musique asali bo akangi yango na ngaso nga YouTube na opesa bino pe YouTube na ngai malamu mala tina lifobo na tiki nga la continuer na noir alors merci bolimbisi parce que za grande sœur azaki na hôpital tant bazo benga nganga na zo kanisa ka eza ba blague parce que soki ayoki nga te azaka bien te alors yango na nazo pe fan moko ba fan no balela na bango la mobangi na makama malamu na makama mabe alors balingi nga ndenge nazali alors yango na lo barazel plus contact bino pe bolingi nga ndenge nazali alors nga pe da lingi bino nde bozali nga na ba to boyinga nga na boyo te ato kimi nga na Orlando ato tiki nga na Orlando kaka alors to kota makambo ezali pe na malamu ba kombata basali soni ba resista basali soni bozana zolando kuseyo na ba misate na zana ngane na anase bakombata basali soni ba resista basali soni bake kuna na préfecture baliaka na bango bambongo baliaka bambongo baza kolia bambongo bakomi na ekomi sikoke nga na sali 20 ans na komba na zo eloko te nga na sali 30 ans na komba na bunda na zo eloko te alors cette fois-ci photo biso nyonso tozwa mbongo tosala boye mbongo yango sikoyo bokomi na nini nakoteka en échange ya olobi ke oza combattant oza résistant okomi koteka batu okomi koteka komba na yo mpo bapesa yo mbongo alors yo kokana na mutu boye mais esopi bino bao bosaki balettre esopi bino ngana nga kolobela ngo te parce que la monaki on abi te eza lango lokuta eza kaka ba maya moto basakaka bazokosa pona ko salir bato or eza c'est vrai eza penza ya solo toza tolobi bato ba dégager ba Rwandais ba dégager na territoire alors nsoka nde batata na biso ba kotisa na bango mikanda ba kotisa batia pe ba kombo na bango babi bango ne ba konzi ya komba bango ne ba résistant bango ne soki ba leader soki ya nini baza mikonzi ba konzi ya komba za ba konzi
Yonga la zotu na nazo ebisana le bateau kuti ba pesa bango ba mbongo. Na sila loba bo pesa ka bango ba mbongo te. So bo pesa bango ba mbongo ngala komi ko lukana changer kabelo. Na ngina sa siko suka blonde da mukuse. Alors ceux qui bozo pesa bango ba mbongo wana ezapo bozo bongisa nebiso toko liango. Mais musique ko zonga te. Po musique zonga il faut kongweza la malamu. Po musique zonga musique ngo basala ka pona bosaka pona batu moko boete eza pona biso nyoso siko batu moko ne babina kana tango biso tozolela biso totala bango to betela bango maboko bo mikosi ko musique zonga te musique ko zonga te po zonga lo ba biso no soto sepela tant que biso soto sepelite musique ko zonga te. Il faut tout le monde ba professeur à Congo, ba maître, ceux qui ba messier, ba maître ba tang sarabana, bango baza na salaire, basi na bango bazo sepela, bato basaka na l'état bazo za salaire na bango. Yo so mona mboka nini, mukola paiement, bolimbis, mukola paiement, muto azo ya pa futa bato, na salaire na yo, aza ko kata 10%. Na salaire na azo kata 10%. Po yena zo futa alobini ngana oteko bunda kuna po babimisela bino mboka nini ozake salaire a mutu busuna kele ko bunda po salaire wane bima batu bakosala 5 mois impayés 5 mois impayés. Les problèmes tozana ngo tant tozo mona ba musicien bazo kanga ba photo na ba Kagame bazo kende ba Rwanda mboko ezo bomisa biso mboko ezo yiba yo soko tali Rwanda ndinga komi na ba komi ngotera ba kolbati ba or oya zalaka na ngote o ezo yiba na Congo bango mo ba Rwanda ba mingi bazo sepena makamba Kagame te mais yo Congolo beta muto beta tololo bake yo combattant yo résistant musique ezonga peuple a comme conscient. Kaka bana biso bozo bobenga ba melaka diamba na bango nde bazotinda ba mail ba boyi. O fallait bete na Suisse te. Likamune na osenga na ba leader na biso ba papa na biso il faut se côté la bango na ba festival. Kokoma lettre na manifestation sur ba festival. Pas de concert, pas musique ba congolais. Grande dame Annick Maluka la mort Congo na peso mbote. Annick Maluka makamwe bimiawa yoza kuna nzoka nde ba combattant o ba sakara de kuta ba ko loba makamsu ba bieza e solo ba koma ba lettre que musique il faut zonga bango ba combattant nde ba décider tant suko ba boketu na peuple mokonzi na ba papa la biso ba ko tomoka ba ko koma suko ba lettre bana batini ba image ba ndini de siko nde ba ko yeba ke nani baeko préfecture alobi mais boza batu moko mais boza maloba mibale comment ba bino bokomi boye lobi pe bokomi boye na ngo suswa na nzambe alors nde siko vérité ko bima batangi ba kombo kala te bokomona ba komba batango ko défiler. Il paraît ba misusu na yebite soki banani ba oti koleka kuna ba lobi ata ba annulé concert wana bango basi bazwa kinani na bango koti na bango alors tolo baza ba nzambe na ngai papa mokili andenge botie batu na ba erreur batu misusu bakoka okende Congo te bobomisi batu ebele tolo ba liwa ya Armatu Ngulu ezo lobela bino te Rossi Chimanga ndenga kufa na bo jeunesse akufa te moko ta memina tata na ye ezo lobela bino te Rossi atiki bana ne mikie bozala batu baba mandu ndala tande bakufi bozala batu toke na bitumbo ba indépendance Lumumba zwaki et comme indépendance ngo bozobeta pe bolobi soki 35e année nazo ebate soki 40e année ngo indépendance et loko moka malonga te na Congo bazu stati bazu monument Lumumba babamba na se ezo lobela bino te ezo lobela bino te to matato kita bozo sala soni bosali soni bino ba combattant ba résistant bosali soni mutu moko ta kosepa na bino boza dignité to ba bosubeli ebemba Armatu Ngulu bosubeli Rossi Chimanga bosubeli ba komba nyoso bato ba leka bakenda mokili ya makambo miyibi mais yokane ba ko salir batu mususu pour la ko salir batu baza batali boso ba yebi suko lo ba dégage te ba kombo la bino se bimi na palmarès
Oh ba combattant ba balobi oh tozo zela nini boko zela nini loko ezate musique ko zonga te Bob matabo kita na ba kroni fuati na bino bazo betela bino mbunda alors bino bo simi miko alors bo kasake musique tolo ba musique ko beta te tant que Congo nano ezwi bo somite ko beta kate toza kakao quand nous côté la batu sur la bité eza Sankara ya ki mbangwa ta na terrain so li kamina ngozo se passer hein munde penate kio et puis peut prophétique apparaît boyi et annulé si quoi le na Paris ba osuke pa jonga kuna et pas jonga le yope jonga azo yebe dan nenge kasonga ngaka munoko akimpaka so la banika kotanga komba mutu nazo tanga nazo kende toke na bino kabwe ya makambo renye siko ya makambo ba la musela mobange ya mobange tala ba papa na ba mama na basi na ba escroc et mawa mingi nana ba ebisinga ba kombote ba betenga lisolango likolo mais l'histoire est vrai ndenge za boy e ko yebala nango e yebala nango kala mingi te ba kombo la bino zobima parce que ba au moins mundele tant azo répondre ça mutu mundu te mutu mundu peut-être ba tena ba bobombanga na ba non mundele penza mundele ndenga zana penza akomi ba komba bima c'est pas vous eza batu na bino te bino moko te bokomaki boy pour na ni trahison boy trahir nonga me ko trahir Congo te ko trahir mabele te o batu bakufaka pona Congo wana batu msu bakufa la bitumba ignorance bana buna na idepes bakasaki idepes eza esika malamu nzoka ne bakufa kana ignorance bakasa bazobunda pona mboka na biso bato ya poto osala musala nyonso na poto kozwa salaire toza sika pasi te na comprendre so toza na mboka pasi toza na sika oyo yo mwasi mofana ka kolomba matolo kutu sima tu veux pas travailler ka kolomba mobali mobimba vieux komi koluka ya bongi ya saibo motema babe keto lemuka na tonke no sala moi je suis en esengo mingi tango zo tele moko sala il y a des combattants balamuka na tongo ake ba résister bake ake asali azongi pe na ndako aza fatigué lali mais bino bolingo sa te bolinga ki vedette bolingo sa te bolinga kolinga ka o émission bino moko bolela comme le cas ba prophète Joël Tatou dit jamais côté moi c'est na réseaux sociaux mais yemoko midi à 14h azaka na réseaux sociaux Joël Tatou ba photo nyonso moi c'est que ko sukola na piscine il filme asala boy filme Joël Tatou mais alobaki nini yevi na eso lingi vina beba réseaux sociaux to bazo pekisa bino yazo sala ngo to bazo linga bino mosala te bino ne boza ba spectacle na ba spectateur na eta yazo sala bino botala ka bango alors yo tango zo sala eza ko nuire c'est ça eza mawa mingi eza mawa ngala zo zela ba pesa ngo ba kombo na bino et puis na ko lekana na nko na olekana na olekana ko na otala mutu te na olekana kutu ko finga so ko finga bo finga na bino nanga okima ofinga nanga okima rosisi manga kufatika bana mike bana na boboko la bango botini la bango atasa biso na bino koko na bango mobala ya okufa arma tungulu kaka matungulu akufa bozo botoba bosubeli penza ba mort na biso bo soubeli ba mo po bino moko makama wote bo bandaka est-ce que bozaka ba problème ngana tunaka so bozaka ba problème ba musicien na tuna 1000 fois mais pourquoi bozo peksa musique est-ce que bozaka problème ba musicien ba botola bino basi ou bien ba bazemisa bana na bino ou bien ba bazemisa basi na bino ote eza pona mboka siko pona mboka kaka bino moko na boyokani te kaka pona ba jalousie na bino o azo supporter succès muninga te o azo supporter succès muninga tali boke kula la prophétie boyokani na ndenge na bino bozo sa musique en tout cas congolais maatro yangana bazo sakala na biso na milimo boy bazo sakala na biso boza bata charisme te
Boy, mibala charisme. Je suis désolé, Yaroloba nango. Mobala charisme, pena temal bina koka. Ala muki na tongo, akasel musala zongi pa fani na bana ne balie. Na fin du mois, moi, si la kasali souki, asali bo mobile nanga, mobile tika la enveloppe mort, que non, ça la chérie va faire les cheveux. Toi, là, moi, papa na biso, maman, na biso, on va vivre en ningwana. Bino suko zo zela moi ça la mukala to moi ça bano pesa suko ba oh mobile nanga boy. Non. Bosa la kitata na bino. Bosa la kitata na bino. Biso basi na poto a. On a des femmes seules. Maintenant on zo la mukala to moi na ebike mama nanga ke musala. Ta mususu mbila ko beta na porte be mutu aki ko luka ma maman n'est pas là, ma maman est au travail. Ozo mona moi na zo ba ke mama na za na musala zo pese sengo. Keo mama zate mama zepa mama mambwe ke kotonga kuna mama zepa mama da Silva ke otonga mama zepa mama boya ke kotonga mais non besa dignité na yo mama Congo besa dignité na yo olamuki na tongo ke musala mobali pa ke musala na pokwa na fendi mo boko seka bokepe na ba loisir na bino bo fani boke place mo bo fani parce que fendi mo koki chérie le na fendi mo to kende wapi boza na basi kutu boza ta na dialogue te na basi na bino bona dialogue te siko mbongo siko bokomo kele botala na poche chilombo kaka bino moko bofinga ki chilombo mbongo na ba musicien ba kopesa bino bokasi bozwa ngwapi ba malangai oyebi makambo yango il faut tokeba ka na vie tokeba na vie bino bozo négocier na boyebi bien po ba musicien na bo akiza bango bino moko bino moko siko ta boko linga bozo mbonga ba musicien bokasi ba musicien ba pesa bino et na lo bakuti bokasi te po boyebi sus boyebi sus wana ala boti la ko sakana wala batu to ba bala mikete ngana ozela kaka na leki na kaka vangu parce que maintenant je n'ai rien à faire na ngana tambola muke na mwa mboka na ngana matana kita na lati mwa couper na ngana mati pe na tina montagne na zongi na kiti maintenant na oka na lobite na oya olekisa na boyi mama qui pa vite na moni na boyi ba espoir ki mbango ya te me na ngato pesa ki parole il faut que loba tabatu ba mi balé loba na mi balé wana moko ko mema la mobanga loba ki boy boko fanda boko finga fachi bo fingi nzola ezo sala bino nde passe bo luka ne mbongo parce que vous êtes des assoiffés d'argent bozo bundela Congo te muto ezo bunda pona Congo akoloba pona Félix akoloba pona Kagame akoloba pona peuple congolais akoloba ke ba Rwanda ba fana na mboka na biso te. Alors bino boya ki likamusu parce que ndebo changer kaka d'un coup et kamusinga na merci mingi na bato babenga ki ngapo na olamusa ngai po na webisa nga makambo mais ngai avant nazade na besoin po bato pe ba olandanga baza bala mikete ta nazolo babo bazoba la mobanga zo ko inviter ou quoi il faut ba préveza la so bo pesinga ba kombo botinelinga botinelanga ka nani po na bi moko la bangwa zawala aolandanga botinelanga ba preuve botinelanga ka lettre wana na ba kombo ndenge préfecture a répondaki na ne ba bimisi bango biso to kotana ona itandaike totana ona etandaike siko to kotuna na nanu nana zolo ba solo bien po mundela za na intérêt kokosa te mundela na intérêt kokosa te mundela na intérêt kokosa te ala botina nga passe ngata na kosala ngana koloba na loba pona leka na chaîne mutu te na ke na chaîne mutu na fana na banoloba n'importe quoi te na lingana nga pe ko fana te na banoloba n'importe quoi non si on parle du Congo c'est na loba makamba Congo te na ko beta histoire moko ezaki pona ko réveiller mémoire ko réveiller nani ko la musabatu tala makabo ezo lekala moi je parle pour Congo na lingi Congo makasi na lingi Congo na lingi peuple na nga souffrir te na lingi peuple azala bien alors c'est ça na pesi bino mbote en tout cas na lingi bino mingi apa ba vrai chéri ne la lela bino pardon la lela bino fort ndebo siko na obima na ML Congo en tout cas ya mbota la mobango monde na lela bino na lela bino penza bon
bato nyonso bazolela Edouard soki Edouard wauti okufa président ex-président ya Angola. En tout cas, napesi noka ba mes condoléances pour nanga pe na muta Savimbi. En tout cas, bolimbisa nga. En tout cas, napesi noka ba mes condoléances parce que so Savimbi za na place wana mbele lelo o toza Congo lingaki za na étape toza na ngote. Parce que Savimbi aza vraiment vrai bantu. Alors, Edouard dos Santos, Edouard Obozo Lela, alors balobi totangele mabete, alors yé pa kena mikumba na ya okutana na ba Mobutu kuna, a okutana na ba Congolais nyonso bakufa ba kosimba ye. Parce que mabele Angola est un pays moko trop riche en pétrole, trop riche na diamant. Mais ba Edouard ba sedango pa ba mindele. O Angolais zo vivre sikoyo ezak to ba richesse Angola to ba so monika muto ba tike na pouvoir na kota po na ngote parce que asake je suis sans Nzambe salami alors boye ba bino pe ba tikali toza éternalité eza nzela na biso nyonso mais to bongisa nanu to tika batu bien to ba pays ba Congo bazo sala passe sur passe. Faki bato kwa ba Mobutu, bato kwa ba Savimbi, bato kwa bato histoire yango eza makasi mingi. Eya makasi pona osolo yango na bo pete boy. Eya makasi mingi. Mais ceux qui savent. Alors pona nga liwana ça me dit rien, ça me dit rien. Tout ça me dit rien. C'est comme si mutumo boy ko déranger vi na nga abimi na ye et ça me dit rien. Ça me dit rien. Ce que zaka Savimbi mbele la mobanga koti azolela. C'est comme si mutumoko bona lingaki mingi na zoboya ko perdre ye baliwa ba Savimbi ya ba Eduardo eza bon bolela la bino ya mutala na choix na ye mutuna mutazana pe na ba histoire na ye alors la vérité tikala ka vérité alors boy ba ke on est des bantu batwana balingi bisote alors biso toza ba bantu alors so tali bato bazaka malaba boma bango ka nengwana lokwa soki Thomas soki Kampare soki wala mususu wala babomaka ekaka ka boy. Merci Alberto Sanda, merci. Mais il y a des gens Alberto bazo comprendre te bazo lela ye tala ninge azwa pe partir à Congo tatawana place terre wana pesa sous terre et créer un problème un jour na bala na biso siko ya longwe na bokonzi atiki problème bango ndia bato bazaki basima ba ya Kagame bango nyonso neze kiri wana ta bozo lela ye nazo tala pe congolais aye barane muta olela te boyeba te ba olela te te bato lokwa ba honorer ngwana ne bato ko lela pour ce qu'on honorer ça kana mapinga lelo mais tozana baba loko te parce que tant azo tele mazo ningisa nalingi bino mingi en tout cas zakara wa bino makoko na bino moi ça bobange nyos et sopi bino concert annulé la mobange kutalo baka annulé te concert na c'est enculé le concert c'est enculé un père qui ne rebecte na Maroc et si comme yazali mouvement populaire de la révolution qui ne révolutionner batu nyonso ba nyonso na Maroc et si comme konzi un père azali mais bon ça rebecte nous on n'a pas besoin de musique il y a un père et ça quand sous organisation pour mon pape mon pape batu mon butu yo lele yo un père bon, comment on appelle ça na Maroc? Poton di mabino. Ton di mabino te. Poton di mabino toroyo kabino na YouTube. Concert na bino pe to kondanango na YouTube. Botie na YouTube wana biso tozo kabino. Mais kaboy. Boye kakawa alors boye bolimo beta boko binisa banal tozala besoin ko bina wana te bono binisa papa maréchal na Maroc bobila da pe aza kuna na Maroc bokende kuna bobi mama mouvement o ezali ya papa maréchal un père
Ba osepela bino mingi. Bobila da osepela. Taka so mobile no lingaka. Mobile no ko atika yo na pasi. Siko autant moni mouvement mobile moba créer un père et osepela ça bobi chaque jour. To pesi bino devoir chaque jour na Maroc. To ba bobila da so ala muki. Ayoka bobeteli lo seba papa cc. Alali bo beteli avala la bo beteli to ba na tongo pe na poko bozo beteli to pesi bino devoir boke na Maroc. Alors, moi, tu vas tirer la distraction parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a aussi d'autres choses à régler. Aux vraiment importantes. Aux vraiment que pour le Congo, pour le peuple Congo, pour le bano bazo bota manase ya masasi, bano bazo bota na ba maternité ezanga ba mbeto. Toza na tango pour la rotala ba hôpital o no so kala ba monument o mobuta tika alors ba bongisango. Tant que ba musicien na biso bozo sala bozoba bozo lingane bino na basi na bino bozala malamu bana ba pauvre bazala ba pauvre bino bo bana mola bata au niveau parce que soki bo bandi bo biso to bunza bino toza awa na musika to bunza bino na Congo partout bo kene bazo lapide bino mabanga peza minene bokeba Congolais aza na limite na tozo la musayende tozo la muso bolalisa epongi biso za bana nzambe Kamuna mutute. Kamuna mutute. To bonne makile tangana mboka na biso. Boyeki. Alors je vous aime bien. C'est votre humble la Mobangé. Dans les cas qu'on va bientôt dans la bâtine na ba liste lettre en a préfecture. Alors to panza makita. Wala fuma to ko lobango noir sur blanc. To benga bango penza bando kitobi. Balbiso ko molindo ki belela. Molindo ki belela. Alors boye ba ke bino ba combattant wana bozo bundisa ndeba ba 12 millions de morts o bolo ba kabino moko bino ba combattant wana so ba résistant boye ba ke likambo bozo kotisa milimo mabe bozo sepela na ba wenyo so ba kufa o ba tika biso o ba kufa pona komba oyo boye ba ke bozo bundisa ndeba ngo so ba vina bino beba eza pona bango te biso tozo ngadi to bongisa pona Congo ya lobby. Pona Congo ya lobby toza te wana pona kutolo ba Congo ya lelo non pona Congo ya lobby mais bino makabozo sala boko futa yango et puis mbongo bozo luka boko zwaka yango te bokene ko sala ndemi bana biso bazo sala bokene ko luka ba mbongo ndenge bana na biso bazo sala alors botika bilomba lomba botika lokuta botika motema mabe motema nketo songi bye.